Ah, oza concert ya balome du moment. Oza concert ya muto soka lobi K1 stade de Martyr etondi. Oka eza concert ya muto soka lobi 1 stade ya France etondi. Oza ka concert ya collaboration ya numéro 1 ya Afrique, n'est-ce pas? Selon Bino. Selon Bino. Mama wa taifa ejika. Que batebele ba comprendre que Koffi Olomide za papa. Je crois que batebele ba comprendre que différence ezali empire du mal na Koffi Olomide. Tozali batu tozana se ya moi mutu na mutako ki kozala na mabe na ye. Mais motema ya Koffi Olomide eza incomparable. Motema ya Koffi Olomide eza incomparable. Mama wa taifa ejikati. Leader abosana kike mutonga na ye ko se pencher na ye répertoire eza zéro. Mutonga na ye ko se pencher na ye na monde de musique zéro. Mutonga na ye ko se pencher na ye ennemi na nga na poni pour détruire baoba ya musique africaine azali zéro. Na côté musical azali ne lembo moko te akoki kolakisa na mboka na biso. Mama wa taifa ejikati. Viens na biso abosani répétition sala na stade de Martyr. Alobite, il est tanga pena beta tolo na Koffi Olomide. Na monde de musique bo sala ba erreur rebelle makasi. Bo se ressaisir. Ce qui bo se ressaisir et kozala bien. Na lobi bien na monde de musique bo sala ba erreur makasi. Batebele babima ki po ba pesa Félix Oise kwa conseil ayoka kite. Mama wa taifa ejikati. Bon dimanche mes étoiles, bon dimanche mes abonnés des chers, bon dimanche tout le monde. Et joyeux Noël à vos maisons, j'espère bien que vous allez bien. Moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue chez JK TV News, notre chaîne YouTube. Je vous aime et je vous adore. Ah oui, ça fait au moins, je crois, des jours. On ne se parle pas, il n'y a pas des émissions. Vraiment, je ne me sentais pas bien. Mais voilà, devant vous, je dis que je vous aime et je vous adore. Je dis bonjour aux fans de Koffi Olomide. Ba combattant, bilombe mibali ya mopa omokonzi ya monde entier. Basina mibali na kateli bino losako ingeta na bino bipai nyonso bozali. Je dis bonjour na bafani ya Mamasi, la reine mère. Moi Sinzambe, meilleure voix féminine ya mokili. À part Céline John, selon mobali na ye et selon ngai a meilleure voix ya mokili. En tout cas, na pesi bango mbote to benga bango batime Mamasi, to benga ka bango ba Cindy Love, to benga bango ba Soumare. Tango na zolo baboye, bango moko bazali ko m'identifier selon catégorie na catégorie. Ah oui, na pesi mbote. Na baba femme battante tout ya Mamasi ya monde entier. Bozwa ba ingeta na bino po balosako na bino. Basio ba kokarte koyoka ke Mamasi kuna ba kotanga komona ye mitema na bango epelaka moto bozwa ba ingeta na bino puis ba joyeux Noël na bandako na bino. Je vous aime et je vous adore. Team Mamasi, soyez bénis là où vous êtes. Alors ba golo na ba golo c'est tout bozwa ya bino joyeux Noël. Ba griffe na ba tigresse boyamba ya bino, ba fan ya enfant béni de la RDC, inoubliable Molodoroy. Rien à dire. Alors, ba fan de tout ya ba musicien, to tombe les bino, ba joyeux Noël na bino, surtout ba musicien, ba zali ko tambola dans les biens, dans les bons. Toke ni la moko. Merci beaucoup na Fabrice Mandena sima caméra et l'ombe mobali to banda ki na ye. Des années depuis Jika ezali ko exister, to zalaki na Fabrice Mandé. Ah oui, to zalaki na ye avant, to zalaki na ye kaka. Fabrice ke tika boye, Fabrice ke sala boye. Mais lelo yenda koma ingénieur, yenda koma technicien, yenda koma donc Jika ezana maboko na ye. En tout cas, merci beaucoup Mande Zambalola apambola yo. Merci beaucoup na batutu o balinga kabiso bandeko. Ba commentaire na bino vraiment na ye bakate soki na sala nini. Ba commentaire na bino. En tout cas kaka yangu depuis Canada na kusalimu. Na kupenda sana kwa upendo uko na nyonesha. Mimi sina na kupatia, nasema Mwenyezi Mungu akubariki tena kukumbuke sana 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 kabisa. Atuka na kusalimu na kutumia bakere sana. Mungu akubariki pia Mungu akukumbuke. Asante sana wa famille. Merci beaucoup. Merci na batutu o balinganga. Bayaka ko commenter, ko partager. Eleki o bosala kawana
eleki kopesa nga mbongo. Boyebi pourquoi bozali kopesa musala nanga valeur. Boyebi pourquoi bozali kosala ke banti valeur bakweya ba valeur pe tina ya mdule na biso to musique ya mboka na biso emata. Merci beaucoup. Tokoti na émission na biso to na sujet na biso ya mokolo ya lelo. Yambo ya nyonso bato babandaka kokondane Koffi Olomide, bato babandaki koloba Koffi Olomide, bato pe ba continuera koloba Koffi Olomide. Je crois que lelo bato ebele ba pesi Koffi Olomide raison. Sans plus tarder, soko lingo ngenga boye. Soko lingo pe sa fraîcheur naturellement. Yaya, maman, papa, contactez Aidé Beauté, sponsor officiel de JK TV. En tout cas, contactez Aidé Beauté. Contactez Aidé Beauté, ma chérie. Occupez sa fraîcheur naturellement, ma chérie. Il y a fraîcheur chocololi, il y a fraîcheur naturellement, ma chérie. Tu viens nous rejoindre, tu veux nous rejoindre dans notre monde fraîchement naturellement, ma chérie. Contactez Bisoka na numéro na JK TV News. Mbalamoko kokoya na Aidé Beauté. Ozana ba tampo, ozana ba rouge, ozana ba kentos, ozana ba problème et belé bandouta ne parlons même pas. Peu importe là où tu es. Tu peux nous contacter. Même problème, il y a Richit, il y a Souki. Contactez toujours Bisso na JK TV News. Okoko tambalamoko na Aidé Beauté. Bakope sayo bisika nyonso ozali ezala. Kaka soke zana mokili oyo. Okozwa ba produit na yo au calme. Merci beaucoup. Tokoti na mama na likam na biso. Alors je crois que bato belé babandaki ko condamné Koffi Olomide. Lelo bapesi Koffi Olomide raison. Na butu na lalaki. Nazo yebisa technicien na biso na lobby. Je crois que Batebele va comprendre que Koffi Olomide a papa. Je crois que Batebele va comprendre que différence ezali empire du mal na Koffi Olomide. Tozali batu tozana se amoyi mutu na mutakoki kozala na mabe na ye. Mais motema ya Koffi Olomide est incomparable. Motema ya Koffi Olomide est incomparable. Koluka kosala makambu kokokana na mokeli na yo. Eko simbisa yo touche un jour. Et là, ko bandaki ko sala pona bolamu na yo, lobi ko balukela yo ko koma mabe na yo. Je crois ma camion soto sala ka soki ba proche bazali pembeni na biso, bakoki ko sunga biso. Voilà pourquoi tolobaka tozala na ba proche oyo bazali wana te pona ba appuyer biso na mabe, mais ba proche wana na kuzu ba yebisaka biso que Jika, là tu n'as pas bien réagi. Jika, bravo. Jika, yoto ebeli oboyete. Jika, voilà ba véritable proche. Et puis bato balinga kayo. Na kuzu na public te. Bako kanisana kana mokelite. Bako kanisana kana muto akeli yote. Il fallait que salema o salemi lobby. Po mokili mobimbe eye bakiye Koffi Olomide. Il fallait salema o salema ki lobby. Po mokili mobimbe e comprendre qui est Koffi Olomide. Waze kwa alingaki se comparer na Koffi Olomide. Abosani que mutuna no akela ye, mutu alakisa ye la le na monde da musique eza Koffi Olomide. Peu importe to banda carrière esika moko. Mais yo au sala musique par plaisir. Mais muninga sala musique parce que zali don e utake pa nzambe. Voilà. Oye salema ki lobby na concert ya lobby ya waze quoi. Ezala ki po mokili mobimba e comprendre Koffi Olomide azali nani. Grandeur ya Koffi Olomide e la kisama na mokili mobimba. Tu ne peux pas faire quelque chose na mokeli ya musique te. Tu ne peux pas te comparer na muto a sala musique ya mboka na biso. Non, ça c'est la pire vérité. Tokoki ko critiquer, tokoki ko loba, mais so to komi na point wana esengeli o esalema ki lobby e pesa leçon. Mande zongi selanga Adidas Arena. Ya Koffi Olomide na feregola. Boluka ki yango toko sala yango parce que ba compara kan Nzambe ya musique. Na mutoyo ayebani position te aza écrivain, toi aza musicien te. Vous avez cherché, nous sommes dedans. Tozongi. Est-ce que ça va? Ferré, Gola, Ferré, Ferré, Ferré. Merci, merci, merci.
Oeza Adidas Arena ya Koffi Olomide na Jésus de Niance Ferregola ngana linga kobenga ye papa Hervé. Il n'y avait rien à forcer. Likolo nango ezalaki double double Adidas Arena. Cela veut dire que batu balalaki 3 jours libanda. Mbala ya liboso batu balamba liboso à place à concert depuis makambo ya ba problème à concert ekota na poto. Mbala ya liboso batu balata ba bijoux batu ba sapé plein à craquer même esika konyata makolo ezate. Mbala liboso mutu akuta États-Unis uniquement pour aya concert ya Adidas Arena. Mbala liboso mutu auta Australie uniquement pour aya concert ya Adidas Arena. Ça sera de même avec Hippodrome de Vincel de Paris. Préparez-vous. Il s'agit ya Nzambe ya musique ya Congo. Ça c'est la pire vérité. Mbala ya liboso omona concert esalema policier azate muta sécurité azate. Mbala ya liboso. Mbala ya liboso to recevoir ordre de chapelle. Et pas ya moko quadraman songa mbeli. Yaya pas se comparaka. Na mutu lokwa Koffi Olomide te. Ezali faute ya waze kwa te. Ezali faute ya mutu asiraki ye. Le problème ya mutu asiraki ezalaka nini? Po yo zala proche nanga. Po nga na accepte yo, po nga na linga yo, esengeli yo fingelanga Koffi parce que présence ya Koffi elengisaka nga, présence ya Koffi ebangisaka nga, esengeli yo fingelanga Koffi, esengeli yo kitisanga. Totali sikoyo soki tobimisi bana mike bakoloba bazo manquer mukolo parce que ba utiliser ba instrument ya lolenge na yolenge, ba instrument ba utiliser ba Joël Show, ba Jaël Show, ba utiliser mwana moso Brazzavilloise GG, ba utiliser batu ebele, ba utiliser ba mama ya lolenge na lolenge. Et il le royaume passé na empire du mal bazali ko continuer ko utiliser même batu lokola basi oyo tobengaka ba femme insensée ya poto pona nini ba continuer toujours ko kitisa et puis ko salir image ya Koffi Olomide devant mondeli na ba dossier ya lokuta. Alors le kola tu utilises déjà batu ya kala. Nous devons faire que batu ya sika. Nous devons faire en sorte que mutu ya génération na ye o bazala ne na ba problème après. Après ce qu'on a kilelo basala ke babongisa po mutu wana déjà azala fan ya muninga ne mobali bandakala to utiliser ye comme ça ezala guerre ya bango na bango ngana ozala na sima wana po na assurer mutu wana côté visa na ozala na sima po na assurer mutu wana ke na ko soutenir yo na concert. Na sepela ki na analyse ya fan moko ya mutu wana lobaki naza contre leader na biso lobake biso tout okende tokende po toyoka musique nini tokendaka koyoka leader na biso po toyoka ka musique boy tokenda koyoka leader na biso po toyoka musique boy mais tango tokokende koyoka musique nini na sepelaka na analyse ya fan wana leader abosanaki ke mutonga na ye ko se pencher na ye répertoire eza 0 mutonga na ye ko se pencher na ye na monde de musique 0. Mouton na eko se pencher na ennemi nanga na poni pour détruire baoba ya musique africaine azali 0. Na côté musical azali ne lembo mo côté akoki kolakisa na mboka na biso. Donc yenga na linga ki na pesa ye mo position côté ya écrivain. Mais to komi côté écrivain apesi penza eloko malunga te, apesi penza position penza te, apesi pende eloko mo côté azongeli biso na musique to yambiye. Sikoyo a choisir mutu ya mabe pour affronter Koffi Olomide. Avec assurance, mes fans seraient derrière toi. Viens à biso Bossani. Répétition ça na stade des martyrs. Alobite, il est temps pena beta tolo na Koffi Olomide. Na monde la musique bo sala ba erreur ebele makasi. Bo se ressaisir. Ce qui bo se ressaisir et kozala bien. Na lobi bien na monde la musique bo sala ba erreur makasi. Bato ebele babima ki po ba pesa Félix Oise kwa conseil ayoka kite.
bato ebele bayebisaki ye même bafani ya mutu wana oyo abandaki ko soutenir ye na échange ya quelques visa pour obtenir bavisa wana yo esengeli onyatela ngai kaka kofi yo esengeli ka otyela nga kofi mal à l'aise parce que douleur ya kofi ezalaka esengo na ngambu na bango douleur ya kofi bamelela yango bachampagne mais depuis mpe bobanda kosala yango à aucun jour alakisa bino na internet que je suis abattu non moi-même nazala na kobanga les jours ya campagne azalaki candidat sénateur les jours magui elekanaka na Équateur nalobaka te mopa watiaki motema na ye awa mopa okozala ni intime namona mopa okotombola mutu namona mopa okotelema namona mopa okozongela ayaka na makasi ayeko bimisa to débloquer ayaka na makasi ayeko bimisa baloyembo ya lolenge na lolenge avant baboyikote chaîne na ye avant baboyikote chaîne na ye mais kotala o lelo bosali lobi mande tshela ngango toloba na munoko te tshela ngango po bato balanda biso ezalaka bafana Koffi Olomide te bato nyonso balanda biso ba comprendre qui est Koffi Olomide et boye ba kosala la différence Koffi Olomide azalaki na faire egola donc cela veut dire que selon bino ba produit mibale esi selon bino ba produit mibale ezala na succès te nalinga tango nakotanga na muzindo ya analyse nanga selon bino ba produit oyo ezali susu na eloko te sko lisanga bonganga ya ba produit ezana eloko te et réussir qu'on maintenir concert pendant 2 jours et plan craqué Chili banda tina babalabala place à refondre des alakité VIP ezala eli souté plein à craquer le quoi auto monaka na stade de matir na Mike Kalambai produit oyo sila produit eza na succès te produit o bato balingaka te et tondisa Adidas Arena double collaboration à Koffi Olomide avec Ferregola parce que cette collaboration ezalaki po basala mutu mabete collaboration wana ezalaki pona kotombola bendele ya mboka na biso voilà eloko tozoluka na monde ya musique na biso collaboration wana ezalaki pona konuire mutu te collaboration wana ezalaki pona kosala concurrence na mutu te mais collaboration wana ezalaki pona kolakisa bapaya kolakisa monde entier que ne touchez pas à RDC RDC ezali bassin ya musique quand tu viens na RDC koya ngulungulu te tala collaboration wana ezalaki na rien à voir ya ke tozo sala boye poto sala boye prévenez que mabanga ezalate prévenez que Kofinge ezalaka te oui bagolo bazalaka focus pendant 4 mois batusha kombo mutu te atoyo simbi bango boye bako répondre yo momemi maki aswanaka te abundaka te makambo ndenge na dengele kaka na internet mais bagolo baloba tokoloba te bolamba bolia tokoyati bazala qui focus pas possible bazala qui concentré pas possible mande tshela bongo to ya kozonga Merci beaucoup Fabrice Mandé. Encore une fois, bon dimanche et joyeux Noël mes étoiles. Ah, où est-ce concert? Il y a l'homme du moment. Où est-ce concert? Il y a Mouto Soka Lobby K1, stade de Matir et Tondi. Au cas où concert, il y a Mouto Soka Lobby 1, stade de France et Tondi. Où est-ce concert, il y a collaboration, il y a numéro 1, il y a Afrique, n'est-ce pas? Selon Bino. Selon Bino. Son azala ki Bino na place na Bino. Présence na biso linga ki ezala ku toutes place wana. Parce que Adidas Arena wana déplace au Koffi na Ferregola bazalaki. Ba produit sila selon Bino. Ngana mona bo salaka bo changeaka.
Bo renversaka maloba. Ba produit o esila selon bino. Nde Adidas Arena wana. Mais vous et moi, vous avez regardé. Vous et moi, vous avez vu. Vous et moi, vous avez contemplé et vous avez vu. Oh, ça Adidas Arena. Quelle honte, quelle humiliation. Quelle honte, quelle humiliation. Wazeka, tu dois respecter Koffi Olomide. Viens Wazeka, tu dois respecter Koffi Olomide. Yo komba Koffi Olomide place nyon soza. Et sengele zala. L'hymne national na monoko na yo. Parce que il faut respecter. Koffi Olomide n'est pas ton ami. J'ai dit ça, c'est la vérité. Na mututu à Kolanda, on comprend que non, Jika aujourd'hui tu es honnête. Jika aujourd'hui tu as tapé fort. Je vous dis la vérité. Wazeka, tu dois respecter Koffi Olomide dans ta bouche. Ensemble avec ma collaborateur na yo ya Kindoki. Parce qu'il y a collaboration pour avancer des choses, il y a collaboration pour détruire. Voilà collaboration na yo au salaki pour obtenir quelques visas et même yo nakati ya soni ya ane. Malamu kutu soni au sala na mboka na bino ke soni ya ko sala libanda mboka. Nga penza na lingana ya ko salela yo analyse yo pona laksa yo grandeur ya Koffi Olomide. Ande tozolo baboaza na Kenya. Ande tozolo babo mo pa waza na Kenya. Bozo mon imagine mon ndenge manda zo chela biso. Ne tozolo baboye mo pa waza na Kenya wana aéroport na biso zo kende Kenya. Ba concert ezolandana. Ba soirée VIP. Ba concert ezolandana. Mais regarde ce que vous avez fait hier. Qui peut venir encore condamner Koffi Olomide? Qui peut venir encore critiquer Koffi Olomide? Qui peut venir encore parler du mal de Koffi Olomide? Qui peut venir encore? Vous avez compris que non, mot dépasse na bango, ezaya Koffi ngelanga Koffi, po comme camarade nanga. Mot dépasse na bango, ezaya ko dénigrer nga Koffi Olomide, po comme camarade nanga. Bafani bango moko. Baboy koto sa mot d'ordre leader na bango. Qu'est-ce qui se passe? Association Simbité? Qu'est-ce qui se passe? Association Simbité? Bolinga ki bo répéter eloko ya Koffi Olomide na feregola e Simbate. Ona oye kokanite. Na nini boko kokana nango? Bokutani deux personnes oyo, na yebite so na koloba na nini la famille. Na monde de la musique, Koffi a cause à la mabe. Mais beau talent, pe bilembo au Koffi Olomide tiki na monde de la musique. Le monsieur mérite du respect. Oye le kani lobby interpellé mutu nyonso. Bato ba yaka kolanda biso na ba musique na biso. Na ba émission na biso. Bato ba yaka kolanda biso na makambo to lobaka. Je crois oye le kani lobby interpellé yo, interpellé au Anakuna. Parce que musique basala kango na NT. Musique basala kango na koinate. Waze quoi? Des fois ridicule. Pour 6 mois j'étais toi, je pouvais abandonner. On a vu la présence et même Léonine. Et même Léonine. Si ce n'est pas la honte. Quelle piacalogie. Quelle piacalogie, bandeko. Quelle piacologie. Ils n'ont bien annoncé concert, le lobby a bêti plein à craquer. Sans maquiller les sanini. Bandeko bo bandi concert. Boche ba fiche. Ba pesi bino mot d'ordre. Mais na monie loko mo côté à concert. 0 na 0. Mais quelle honte, Seigneur. Quelle humiliation. Quelle humiliation, Seigneur. Je vous jure, la famille, ça c'est la honte de l'année. Ça c'est la honte de l'année. Donc vous voulez terminer l'année 2024. Na Sonia Moutindo Aboui. Na Sonia Zalé Binoto Lingato Salango. T'aimes la famille.
tolinga tosala ngo te. Toyeba osala part des choses. Bostika kosala concurrence na moto bakoki ko se conquérir na yete. Botika kobeta tolo na moto bako beta tolo na yete la famille. Oyo na oyo kokanite ezalo kutate ekokanite la famille. Tomi kanga elongite, tomi zipa elongite, to sale la hypocrisie oyo na oyo ekokanite. Kofi c'est une autre monde, mi famille. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Kofi c'est quelqu'un, Kofi c'est monstre. Kofi a nzamba musique la famille. Baloba na bino nini po botika ko salela ye makita. Baloba na bino nini po botika ko détruire ye. Baloba na bino ndenge nini po botika ye na kwenda ye. Il n'a jamais fait collaboration avec quelqu'un qui échoué. A sala collaboration na mutu moko te ebeta poto. Jamais. Il est le maître. Vous montez qui est sopi bino parce que vous utilisez des choses dans mon thème mabe. Ce qui oise quoi, t'as la coutu concert ya redi amis. O muto ta moko ta salé la makelele. O redi amis ye moko salé la makelele te. Bota la concert à redi amis. Pour vous dire que non, on était passé ici pour féliciter redi amis. Oyebi pourquoi batubayaki? Oyebi salwana pourquoi etondaki? Parce que ba yeba kike. Yana banzembo redi ya misa robeta, batu musuba olela. Yana banzembo redi ya misa robeta, batu mususu. Batu mususu ba obimisa ma misu. Ba kokate ba émotion wana. Yana banzembo mususu e bima place wana. Ezala ye muto akoma, ezala ye akoma te, banzembo e bima place wana. Eza banzembo soki muto yoki yango yoki penda mutime lingi. Mutime ningani. Siko toko ya koyemba na nini? Ata balobi yo interpréter ya yo. Ya ko interpréter ya nani? Voix nini ya ko interpréter ya ye. Et la famille. Parfois, un certain moment, tomi yo ke la kamawate. Tozalaka na mawana biso moko te. Na yebaka te tolukaka nini? Kolinga ko se comparer na mutoyo, bokoki ko se comparer na yete, ça nous amène à ça. Quelle honte de l'année. Vraiment 2024 dans le monde de la musique et aussi la boue. Nanya olongola biso son papa Hervé merci beaucoup na concert Angola. Ba bundisio mais pas koki na bangote. Merci beaucoup papa Hervé. Mon pao mon konzaza na Kenya, merci beaucoup mon pao parce que bozali kolongola ta bendeli na kamwe na bino batu boloba keno bo présenter à Congo na niveau international. Mais quelle honte. Na niveau international na modèle oyo quelque batu balandaka yo te bakomona ka ba image wana soki bino moko kutu bokata ba rideau pongo bosangani na batoto yebi kutu te bazalaka te nyonso wana kaka po boloba keno biso jo na biso ekopesa parce que na poto biso nde tosimbi il y a deux personnes so mutu alobi penza ke na longoli fanatisme na lingi na yo kandule actuellement na longoli fanatisme na lingi na yo kandule baza okokota conseil kosanuyete baza misato mine yo moko yebi keno awa na koti concert eza pona yo ka musique na kosanuyete na ozala metete na ozala penza ne lo moko te na ozala complexité lo moko te nini te ya baza un exemple Koffi Olomide number one numéro 1 exemple papa Hervé Innocent baza yaya baza soba okochi okosanuyete baza et puis basi bakoti si monde na bango mode na bango musique na biso pe misala na biso sani eganga le reste etali biso te o ezali soni mbala sima soki bolingi bosala association na bino ngana yebi mutu wana batutu asala na bango association balimwa batutu asala na bango association balimwa batutu asala na bango association bakoma maboma parce que esprit o eza na kati ya mutu wana
soki bendi yo pembeni même na kikamaraderi ekolinga esise yo moi oya yo eza na kati na yo ndambo etikali eya epa na ye yango komona bato ebele mpona kobanga ke bafinga ngai te asa tika ye kala moya se prononcer na miso ya bato eza te mutu nyonso apusana epa ya bato wana surtout mutu wana ye porté disparu sko obanda okanisa nini ye accepte ke yo otondisa esimba te epuis bafani na ye mpe baza bayuma te bakoya mpo balanda yo na miziki nini mpo bayokani nini en tout cas nga natiki malobe pa bafani humiliation oyo ekuteli yo na pays nini esengo oyo ekuteli yo na pays nini to na commune nini place ozali kolanda émission na biso na JK TV News esengo oyo mpona mutu azali fani ya Koffi Olomide Mopao Mokonzi ekuteli yo na kote nini oza kobina mpe oza kosepela na kote nini parce que tolinga toyoka mwa pasi parce que tolobi ke no eza bendela mboka na biso te basalaki yango mpona lokumu mboka na biso te basalaki yango mpo basala concurrence na quelque bato eloko basalaka mpo basala concurrence na quelque bato epesaka oyo Koffi Olomide aza mokonzi ya musique ete ya bino mpe epesa bino leçon. Bon dimanche mes étoiles, abonnez-vous massivement, ne manquez rien sur JK TV News. Mopao Mokonzi Oumela Lelo, Oumela Lobby. Maman, si on t'aime, beaucoup de cœur, la reine mère. On est ensemble, Nabatunyo Sowazo Sala, Misala Kitoko. Nos jeune leader, on est ensemble avec vous. En tout cas, papa Hervé, courage. Malgré Bazo Bundisayo et so Simbate, parce que nous sommes avec toi. Et puis, Nzambazana yo. Bato yo Bazo Sala Mabe na monde de musique, Baoleka. Bato tout ba sala mabe na monde de musique bakolika bendele ya mboka na biso nde kotombwama mettez du respect na kombo Koffi prenez Koffi avant de mettre Koffi il faut mettre respect Mopao Mokonzi songa mbeli respect Mopao Mokonzi songa mbeli débat esili il faut aller lelo bino bolonga poto yeba lisolo mais débat esili Mokonzi azaka moko bye bye bon dimanche.